Mbote mingi na baeba so bolinga mama Elianitu na pesi bino mbote mingi ebwe mavimpi habari zenu muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que boza malamu? Na pesi bino mbote mingi bandeko na ngai. Bino bae bolingaka ngai, bino bae bosepelaka na mama Elianitu. Bino bae bosepelaka na émission na bino oya préparons-nous pour le mariage. Makambo na libala mikolo etomboki makasi. Préparons-nous pour le mariage. Mikolo eza ya kotomboka. Mikolo eza ya kotomboka na ndenge kosakana te mama préparons-nous pour le mariage. Mikolo etomboki nde kotomboka. Ndenge ezalaka likambo soki mutu moko abandi, mosusu alandi, mosusu alandi. Eloko esali makambo etomboka makasi boye. Eza na émission botalaki ya ndeko na biso ya mwasi. Nani komone tula nani yango susu wana komone ekiminga oya mwasi alobelaki ba papa ke papa mikolo so komi na suka to kozwa ye malamu te donc denga za na kobengela ya tambila na kanisi botalaki yango botalaki pe mama na biso mongo pe na chilaki bino mama biso pas un pasteur alobela pe quand même sans tabou na kati ya prédication moko asalaki. C'est vrai makambo oyo etali o pe tolo baka eza sans tabou hein so bon moi melia na chef la bro komi mamba sans tabou. Makambo oyo ya sans tabou bato faut ba lobelango mingi, faut vraiment ko lobelango parce que ça fait partie du mariage, ça peut point moko très essentiel, point moko ça vraiment peu important la kati ndako alibala mais sauf que bato mingi ba lobelaka ngote mingi to lobelaka ngote même ngamo pe boye mingi pe na lobelaka ngote makambo ba sans tabou wana to lobelaka ngo pete. Alors makambo oyo eza ko bebisa mabala mingi, eza ko boma mabala mingi. Makambo sans tabou makambo couple kotaka incompréhension makasi na kati ya ndako ya libala mingi bato bayebaka yango te omona mwasi na mbali bana na kati na ndako na bango baza na ba problème ba vivaka très bien extérieurement boy vraiment baza bien omona ke libala eza kitoko nyo seza malamu mais intérieurement kuna ezalaka vraiment mobulu makasi mobulu ka penza ke mobulu makasi or bato soki basi babalani déjà bakomi ko vendre ensemble il faut bazala na sincérité, il faut bazala na transparence, il faut bazala na vérité, il faut bazala na dialogue, ba yeba ko communiquer. Communication na kati ndako libala eza vraiment très important. Eza vraiment important makasi ko yeba ko communiquer. Mais loko bomaka etiaka moi barrière na communication na kati ya couple ezalaka ba jugement akojenga ndenge nini. Soki na lobi na yebo ya komona ngala za mobulu, soki na lobi na sali yebo amona ngake na linga basi ebele. Ceux qui n'ont saigné pour mon aké na bimana mibale belé. Or ce n'est pas ça, l'expérience vient petit à petit. Petit à petit mon aza kwa acquérir expérience. Mon aso a bote misika balakisaka ye komela libele te. Mais maman azwaka libela tie na munoko bakolakisa ndenge ko benda libela ngote. Maman azwaka libela tie mwana na munoko. Mwana ye mo a comprendre ki ande maman tie libela na munoko bo fona benda po yango eza nini eza bile nanga pona za na santa malamu fona bisa nini na tete libele o mama na mela yango na benda yango pona sa nini libumu nanga etonda po estoma nanga eza vide. Et le quoi mamba bolingo moi c'est en bas c'est beaucoup na lieu sacré yo moko ozoka makasi na mona sala boya na mona sala boya de toute façon ça s'apprend pas faire l'amour ça s'apprend pas boy excusez ngaité na osenga excuse te poto za na kati ya sans tabou bato bele pe bazobenga bazoba mameli longola ka pe soni mameli ni lobaka pe moi vérité yo penzo sera bien monsieur à mariage bon mariage on l'exception ka ninga osaba lo so boulai mais non faut le baka pe makambo eza pe très important parce que mokilele to na 21e siècle makambo o boza ko sala tabou eza ko bebisa makambo mingi eza ko boma ba couple mingi yango mameli lelo na conseil ya ko pesa na bandeko avant tout que na conseil wana eza na ndeko moko abengaki ngai a expliquer ngai likambo na ye na okotela bino na détail mais avant to na détail to yoka nano voice na epona biseke papa saelanga voice soko saelanga voice wana na koyeba kosala émission na otoka nano voice ya ndeko na biso oyo ya mobile donc na ngai kosala intervention muke na émission tolandaki ya mama ya sans tabou donc oyo mibali bakomisaka basi na bango na 7e ciel te mais eza pe na mibali oyo bakomisaka pe basi na bango na 7e ciel mais ozomona ke basi kolala na bango d'abord eza mwa mobulu azolala na mobali mwasi effectivement to mbala azosimba ye boye azokolinga vraiment te donc ayebi nzoto ya mobali ndenge ezali te na sens ke kokarese to komeka kotate pe papa azosala yango te
ebongo sikoyo vraiment toloba siko nini na basi ya ndenge wana oyo baza ke mibali na bango bamonaka lokola ke chambre eza lokola partie moko boye ya apart ok chambre ezali plate tournante ya makambo nyonso oyo ya libala ndenge ezali mpo soki libala chambre ezalaki te tokóma mibulu lokola kosakana te yango nayebi te mama na nga elia nayebi te soki okorépondre biso ndenge nini surtout na point ya basere na biso to ya bamama na biso oyo abala mais ayebi te le pourquoi abala mobali mpo na ye na chambre eza nini kolanda mobali ndenge nini est ce que vraiment eza malamu na bao mpe bamemaka yango bongo to te. Voilà, bala boyoki ndenge ndeko alobi nakotela bino na détail ndeko a mobali na détail na ye na makambo uti koloba oyo yo aza na souci na ye eza ke mwasi na ye aservaka ye bien te na kati ya lieu sacré mwasi na ye asalelaka kibo mwasi nanga abi mwasi nanga aza bien fo napesa détail ndenge alobaki abi mwasi nanga mama nitu mpo na kolamba rien à dire akeyante makambo nyonso azalaka bien mais sauf ka so tokómi na ye na kati ya lieu sacré mama mwasi alalaka na survêtement soki alali na survêt eke na simbi ye na posa ya kota bilanga na nga akoboya te mais sauf que so nakoti bilanga ngo aza kutu kuna te aza kutu kokipe te eloko moko donc aza kuna te kaka lia na yo silisa na yo c'est bon mpo na ye ekoki nango alobi mama elia nitu mwasi na nga navandi na ye omwe panda 10 ans na 10 ans wana ya mpe kaka na une année ayebisanga je t'aime kaka une fois epuis ya kotuna na makasi est-ce que olingaka nga est-ce que tu m'aimes donc ya makasi so nayebise ma chérie je t'aime ya lobaka merci azokiselanga te mpe ke moi aussi je t'aime abaka merci so natuni nga bi bongo so je t'aime loba nanga merci on alobi merci bongo olingi nini onginga na loba na oni nalobi na merci qu'est-ce que tu veux encore de plus donc bandako mabala oyo eza na makambo ebele ndeko oyo tula ayeko kolamusa bato baplace oyo makambo bato kokoloba oyo effort te ndeko ntango ya koloba ngo alamusi mpenza bato kolamusako naza kozwa bacoup de fil ya ndenge na ndenge mama nito mpe fo kolobela likambo boye fo kolobela likambo boye boyoki ndeko na biso alobi ke mwasi alalaka na survêtement mwasi alalaka na survêt mwasi aservaka ye malamu te makambo etali mbeto abi antuka non makambo ya mbetu mwasi na ye non nga natuni ye papa non na ndenge nini abi non seulement kasala yango bien te mais soki ata toza na action boye akangi na ye elongi akoseka te eloko moko te nga na bise papa bongo yo moko pe eske okendaka nango bien abi nga nakendaka nango bien mama nakendaka nango bien nalinga yango mpe mingi me mwasi nanga vraiment arépondaka kote na aza vraiment négatif vraiment négatif okaka mpenza sous négatif même aexprimaka joie na ye te sentiment te eloko moko te azalaka kaka froide nga nayebisi ye yango wana omoni na couple esengaka dialogue makambo wana esengaka vraiment dialogue fo kovanda kosolola il faut boyebaki eza na basi mosusu bakota mabala par défaut akoti libala mpo eza devoir moko abona asalaka na bala mais oza nayebisaki omona oza mobali ya gu na ye te oza sentiment na ye te surtout mingi na mabala ya poto ebele eza ndenge wana okomona mwasi abali mobali mpo na aza na galère place ya kovanda epai ya bande kovanda ntango mosusu eza malamu te ntango mosusu epai akomelaki epai yaya to epai aleki baza konyokola ye ndeka bato afriki bazalaki soki aye na ndako na yo bise sukolelanga basani kipe mwa ndako na kie mosala abengango kaka monyokoli ke banyokoli ye omona bali na ye par défaut yango wana libala ebongi eza vraiment sentiment ya bato mibale ezala mpenza bolingo mpenza ya bato mibale balingani mpenza bakoti na ndako ya libala wana okomona na makambo nyonso machine madagadaga ekodagama bien mais soki sentiment ezaka na sens unique mabala wana vraiment ezaka malamu te esimbaka te yango makambo oyo tomonaka boye mwasi azolala na servete koma mwasi libala okolala na servete yoza na kati ya ndako ya libala non mwasi nyonso azalaka na posa mobali na ye mobali nyonso mpe azalaka na posa mwasi soki baza na kati ya bolingo balinganaka mais mabala mingi bato babalani par défaut mabala mingi eza par défaut mabala mingi eza kaka nabala kaka nazwa place ya kovanda nazwa kaka mwasi alamela yanga semoule nazala kaka na mwasi bamona yake na bala eza na mibali mosusu baza baimpuissant maza na mobali aza na mwasi bamona yeke azalaka na mwasi na kati ya ndako ya libala akoma kobondela mwasi kotika nga te tozala nalingako mingi azopesa nyonso me na lieu sacré mobali azorépondre te aza mpe négatif eya na basi mosusu
mobali vraiment nalingi na ngai te mais alikuwa opesanga mukanda na bala kaka na kendo vanda na ye kaka atali kaka atali mukanda azo sacrifier na ba sentiment na ye a sacrifier ba sentiment habité na tala na mama mukanda pona mboka bundele bungi mutaza na nini na mukanda tango akozwa mukanda le mabesi ko komi komona na akomi kotaswa mbala ngwaza ne mabebo mbala ngakomi saka nenga te mbala ngwa ebo simba ngate tonton oya déclarer bisinga mama ni tu mwasi na ngai ayebi nde basakanaka na nzoto mobali te ngabi papa ekomi jouer oyo ezali santa abu ngabi ekomi jouer abi mama nga nalingaka sakana nango azosimba ngo boka ngo gauche droite pa tiango mpe na munoko me mama ye kote na wana eloko te eloko moko te donc ngai eloko nga nalingaka ye asala mpa na nga asalaka mpa na nga te me nga nasalaki abima ata naza kosala aza kosexprime te yango naza koloba bandeko ke mabala mingi eza par défaut oza na mwasi mona mwasi alekisa ko bolingo te seka alingaka mpe yo te oza na mobali alekisa ko bolingo te seka alingaka yo te c'est l'abondance du cœur que la bouche parle oyo utaka na kati ya motema yango ebimaka na monoko expression ya bato mibale tango boza na lieu sacré et au moins ça ko exprimer longi moi si soko boza na lieu sacré tale longi na ye ceux qui eza na plaisir okomona ceux qui pe eza na douleur okomona yango okota osiliki ona siliki te lokuta a exprimer ngo déjà na longi mo ke asiliki mais na munoko bokoloba mais na boy exprimer ngo yango fuko vandaka ko sololaka ko dialogue sur ça yo mobali soki bovane na mwasi bani ko pesa yo moi ba défaut na yo ke papa talanga boy komona ye mwasi ndumba te komona ye mobulu te luka osepelisa ye ndenge ya lingi yo pe mwasi so mobali ya biso ke ngana ngaka ke na gauche ke na droite ozonga na rond point luka osepelisa pe mwasi na yo po bovanda bien parce que plaisir wana nzamba sala yango la vie elle est courte plaisir wana nzamba asala yango mpona kopesa na yango tango yo zwi mwasi na yo tike na likolo ya nzete nani akokitisela oye moto akitisela oyo ozala te badésir ya mwasi ezodépendre bible elobi yango badésir ya mwasi ezodépendre na mobali na ye badésir ya mobali ezodépendre na mwasi na ye mpe bible elobi na biso ke ne vous privez point même bible eza na tabu te elobeli makambo ya lieu sacré tango bible elobi ke bose privé te badésir ya mwasi eza pa ya mobali badésir ya mobali eza pa ya mwasi bible elobi yango bien bose privé te tango mwasi aza na besoin mobali faut répondre na besoin ya mwasi na yo tango mobali aza na besoin mwasi faut répondre na besoin ya mobali na yo alors nga na kosolola boye na bato baza kotala nga polo yo na yo kopesa vraiment conseil ke baparrain oyo boparrainaka bana na mabala bamarraine ezala komboka teke naza parrain naza marraine te il faut kosala travail il faut vraiment kosala travail na bafilleule na yo tango oza na mwana no ya mwasi okosimba ye na libala mama oza marraine zala na habitude ya kozwa ye kovandisaka ye kolakisa ye ke tala mama moni ndako ya libala ndenge ozokende tala libala ezalaka boye moni nga na papa na bino nde tovandi boye toyokani boye ba 30 ans ba 20 ans oyo mpona nasalaka boye mobali bazalaka na ye boye tala mobali bazalaka na ye boye tala mobali bazalaka balakisa mwana no ya mwasi koyoka soni te filleule na yo mwana oyo simbi na libala lakisa ye bateknike ndenge nini akoki kozala na kati ya lieu sacré tobanda komona kala tobanda ye koyoka na mona teme na yoka ke baswahili bazalaka kolakisa bana na bango batieli ye liboka omoni bamatie na mbeto batie liboka babi omoni liboka oyo soki okwei soki na mbeli okotuta na likolo ya mbeli oyo mbeli ekozokisa yo ozalaka likolo basalaka yango mpona nini eza baza koprépare préparons-nous pour le mariage baza ko préparer mutu ndenge azokende na kati ya ndako ya libala po mobali aza ndeko na yo te mwasi mpe aza ndeko na yo te ntango mobali aza kotika yo ndeko azokende kobala mwasi po basentiment oyo akozwa mpa ya mwasi akozwango mpa ya ndeko te ntango mwasi aza kotika grand frère na ye ke kozwa grand frère ya bato mosusu parce que baya eloko bakopartage entre frères te c'est ça le mariage il faut koyeba korépondre na attente ya moninga libala eza kaka te nde na olakisa bino tande balambaka pondu batia nini pondu ya paipai non tande balambaka crevette batia na loso non mobali nde nalobaka tondisa ye motema tondisa ye mpe nzoto olambi kitoko tie biloko na mesa kitoko servir kitoko bien ntango bokende mpe na lieu sacré oservir mpe bien yo mpe mobali bapapa mpe boexplikaka mpe na bana na bino ya mibali bafilleule na bino
ke mwasi ndenge aza wana aza na babuton ebele oyo yo fo fina mwasi ndenge aza na baposa oyo yo fo silisa ye yango mpo soki osilisi ye yango te mwasi akokoma kanda ya bomonaka basi mosusu na kati ya ndako ya libala soki mobali aza korepondre na batante na ye te soki azalaka bien te na kati ya chambre na mobali na ye alingaka te bato bafanda na ndako na ye pourquoi po okolobaki mwasi aya na biso azala kanda yaya moto akomisa ye kanda bomonaka bazalaka bien mais alamuki na ntongo akangi elongi ya vimani ye kutu soki alamuki mais parce que na butu yaya akomisaki ye te place alinga kokoma akomaki te yango na ntongo akozala na kanda na bato nyonso tu akozala na esengo te okomona mwasi azonuna mpo na nini susi wana ekote na kati ya motema moya partage yango eza te atali boye pete na mosapi na kosala nini eske na ko divorce mpona likambo oyo bato bakobenganga ndumba bato bakomonanga ndeni ye mpenza seka alingaka nzoto mpona kaka ndako ya makambo yango eza nini yango yaka makambo moki mpona nini nzoka nde eza eloko moko soki ese bomonaka pourkui mibali baviolaka basi mpo soki ese mati ye na mutu mwasi ata boya yango moniki mundele akangelaka yango violence faite à la femme violence wana mundele akangelaka yango soki mobali ese mati ye na mutu ata na makasi oza mwasi nanga ata na makasi nzoka eza guerre te eza amour bakendaka nango na ndenge ya bitumba te bakendaka nango na ndenge ya malamu yango mundele avant lia atie biloko na libumu amelaka nanu vin soko ameli vin alie salade oyo abengi entrée soko asisi kolia salade alie sikoyo plat ya lokola na kati pe ya mbeto banda muke kende na caresse kende na boye sala boye eza sans tabou oke na boye oke na nsima nde oke na makambo mpenza ya suka na beton me mibali mingi boyaka na bisenga bipapa yo ta mosu yaka boye maboko makasi oyeka mbala moko kaka ale toke non la petite vient en mangeant mutu akokoza aza na besoin te me ntango yo oyepa na ye na ndenge malembe polepole ndio mwendo unaenda polepole unaanza polepole unashika gauche unashika droite unaanza polepole okomona tina suka nango mutu asali nini amitiki bino mpe bapapa nde boyebaka ndenge ya kokende nango te bakendaka nango malembe obandi nanu malembe obandi na kosekisa moninga na mbeto bobandi na koseka oyeli nanu mwa lisolo oyebi ke ye alingaka mingi kotala mama Elia Nito obandi koyele na lisolo mama Elia Nito ntongo oyena lisolo mama Elia Nito oyena lisolo mama Elia Nito muke obandi kosimba muke ale okomona pe ye pasa nini amitiki ya koti na kati ya sentiment mais soki yo ye kaka boye mbala moko kaka elobaki mama ya biso wana baluka nanu boye bozala nanu toyoka lisusu mpo na bamama oyo bakomi koloba oyo bakomi na raison bamama bakomi koloba bazoloba mpe pamba te eza mpona kobongisa mpo mokili lelo eza yango ya kobeba bainosa baza susu te bapasere kutu bakokaka ta na ndako kotete na ndako te me so yake libanda komi vrai bebe me na ndako alingaka kotete te me na libanda akomaka bebe tolanda na mama ya biso susu atoyoka kenda likolo lokuta là je peux parler loba maman les enfants sont venus te bayete OK je peux parler loba no maman la femme va mentir même là où on ne ment pas moi c'est ko sa tene sika ba ko sakate sur le lit likolo mbeto pendant le travail wana tango baso sangisa elle fabrique les orgasmes bandi ko sa neti ayo akoma ki ayo kelengi t'es seka na yo te zo seka te pour l'année faut pas être hypocrite ya santa bu mama aseka na yo les femmes fabriquent ça parce que baso zo ko sa bongo. Et même quand vous êtes célibataire, dans le péché, non seulement vous êtes dans le péché, mais vous mentez même dans le péché. Elle demande l'orgasme là, c'était un mensonge. Papa, tu dis je suis Joe. Tu n'es rien. Tu es un pécheur, tu es un voleur, tu es un menteur, tu es un escroc. Sors de là au nom de Jésus. Sors de là au nom de Jésus. Comment fais-tu une femme qui ment sur le lit, une femme mariée? Maman, c'est excellent. Termine. Dis-lui, papa, il faut arranger. Ceux qui m'ont pas dit ça, beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup mais là, tu as aussi papa. Ceux qui papa ça n'a pas piqué qui a beaucoup de monde, il y a mobilité. Papa kende, nous quand tu as aussi papa. Nous dites
seulement papa, arrangeons. Et puis il n'y a pas seulement que la puissance. C'est pas ça qui amène la femme aux orgasmes. Il faut quand même que les préludes soient bons. Toi, tu es comme un... Je t'avais déjà enseigné ici. Adam était passé devant les animaux pour qu'il ne soit pas un animal. Adam, c'est pas les lions, c'est pas les kangourous, c'est pas les gorilles. Dieu lui a montré que tu n'es pas gorille. Mais comment toi tu viens là? Non. Ma soeur vient. Serge, pas lui. Ma soeur vient, une soeur. Viens, non? Viens. Laisse, je prends l'une de mes filles choristes là-bas. Viens. Viens. Toi tu es courageuse. Monte ici. Toi, tu veux devenir comme un gorille ou bien... On ne comprend pas. Tu viens le soir là, ou je sais pas, les matins. Tu viens directement. Maman, il faut venir ici. Tu viens directement. Maman, elle est bien. Il y a des hommes. Je parle du mariage. Il va vers sa femme, jusqu'à la fin du travail, il n'a même pas embrassé sa femme. Parce qu'il est directement pressé. Chérie, tu sais, je t'aime, bébé, je t'aime, bébé. Maman, j'ai dit non. Non. J'ai dit non. Non. J'ai dit change ça. Change. Commence doucement. Amen. J'ai besoin d'un amen. Amen. J'ai besoin d'un amen. Merci ma fille. Tu auras un bon mari. Il faut commencer d'abord doucement. Toi seulement, comme tu es venu là, hein? De l'Équateur. Avec tes mains dures. Combien de lait de beauté tu veux pas? Ah, monsieur marié, mettez un peu de lait de beauté. Un peu de douceur, hein? Sur les mains là, mettez un peu de crème. Pété. Même quand Moïse prend le micro ici, hein? Ah, bandarana, nous. Alléluia. Maman, viens, on va se Malembe. Après un moment, alléluia. Après un moment, ça y est. Toi, tu ne peux même pas toucher d'abord, sentir même la peau de ta femme. Rien. Maman. Comment tu veux qu'elle ait des orgasmes? Est-ce que ça la kango bien? Célibataire, si tu fais ça, si tu es maudit. Je Je maudis l'instant là. Si tu vas le faire, je dis je maudis l'instant là. Ça sera maudit doublement. Je parle au mari. Ah, je suis sérieuse. Ah, ma malédiction ne rate pas. Tu vas doucement. Toi, tu viens directement. Maman Wani. Ah, maman, yo bon la bâti. Maman Wani. C'est Wani ou Wani. Ah, mère, on remet ça bâti, hein? Bâti, on va passer ma fleur, maman. C'est quoi qu'on dit? Hein? C'est quoi? Look. Papa, même moi-même, look. Hein? Quand tu vois déjà la position de celui qui te dit look. C'est comme un dragon qui veut cracher sur Papa, regarde un peu. Comment elle est habillée. Regarde un peu ses dessous. Contemple ça. Aime ça. Va doucement. Jusqu'à ce que tu vas l'amener aussi. J'ai besoin de ça. Papa, baza ko aider bino makasi, hein? Baza ko aider bino pour que ça boit ba yanke, zoka rien. Tu dois guérir. Voilà pourquoi c'est mal. Marié surtout. Célibataire aussi. Ne regardez pas la pornographie. Ça va vous détruire de l'intérieur. Ne regardez pas ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Chaque femme a sa façon d'être. Mais secret que je lance aux hommes, aucune femme n'est insensible aux préliminaires. Voilà, papa Boyoki. Aucune femme est insensible aux préliminaires. Makamba ebandeli wana. Ba préface wana, ba première entrée wana. En tout cas, ata livre ça on a pas remerciement. Papa penza limboli on ba première entrée. Faut pas faire ce que tu fais là. Tu fais comme si tu vas en guerre, tu as gagné,
Tu es sorti victorieux. Il faut laisser ça. Que l'Éternel nous aide. Je ferme la parenthèse. Olobi nyonso mama. Olobi kitoko ba papa. Yo bazo ba ke dialogue. Mibali mi batikela ka basi tamba dialoguer te na makambo ezaka trop tabou. Entre moi sina mobali il faut casser tabou. Tabou entre moi sina mobali il faut ezalate. Basi ba bangaka. Ceux qui na bandi ko yebisa ebo yanko akutanga na nga mobimba te akutanga déjà na rasuma basi ba demonskanga bandakala. Akoya ko loba kenini oza mobulu eza kozala ki mobulu te. On ne vit qu'une seule fois. Surtout quand on est marié, oza na kati ndako libala papa komisa mama na place alingaka, mama komisa papa na place alingaka. Mais pour beaucoup na place wana il faut bo vanda bo solo la ka tout na mwasi na yo mama yo lingela kwa ndenge nini na simbi ba bouton nyonso tout bien est-ce que boeza mala ba papa mususu na ndako atetaka te mais libanda lingi ko tete na ndako na ninga osakana te o lieu to tete na ndako o basukola ka bien o eza propre bien te na ndako yo misala ka yanke yo misala ka lion na ko tete na ko sabote mais tango ke libanda tala nengo tetaka kuna na libanda bakufela ko bayabi yoza danger na matière wana nzoka na kati ndako mwasa zo souffrir mwasa yebi ata bisu na yo te ayebi tire langue te ayebi ningo bo embrassaka te mais makamwana nyonso kenda ko silisa ngo libanda okomona mwasa libanda ta bapekise mobali ya moninga jamais alinka mobali wana bokanisi basa libanda na bomona ka kufela ka mobali on marié poani pona on marié kenda ko silisa ba force na nyonso na mwasa libanda kuna ko banda ko tete abanda ko sala nyonso mais na kati ya ndako sala kango te mwasa libanda wana ko tika mobali na mobali yango apesa ke eloko te mbongo te mais ba force na ye nyonso ba connaissance na ye nyonso oyo nyonso ya yebi asalaka ngo na mwasi libanda trop bien akomisi mwasi ya libanda amoureuse folle amoureuse na ye na kati ya ndako atiki mwasi aza na ndako aza ko souffrir oya ndako akoma pio akoma malheureuse akoma kolinga kutu atala ta kutu yote akoma kolinga kutu bozala ka na moi mwasi olinga su bute kota te pourtant bute ko kota ekomi ko pese kanda tango azozela mobali a répondre na batante na ye mobali aza ko répondre na ngote mwasi akomi kanda nzoka mobali asaka nini asisa kongo libanda mwasi libanda lela ye makasi mapesa eloko moko te mais bolingo ya pesaka kotete oya tetaka kuna ayayayayayayaya ekomisa mwasi wana folle mais na kati ya ndako mwasi asouffrir basi mingi bana kati ya mabala baza ba malheureuse na matière d'amour mibali bakomisaka bango ba malheureuse ya bomona basi mususu aza gentil na mutu te akoma na ye agressif akoma bongo pona nini mobali mutu asali bongo ba papa bosa nini bobongisa lelo toza vendredi toza na émission ya 100% sans tabou dimanche nzamba sunga biso tokozala na émission oya sans tabou ba papa na kozala na besoin ya ba intervention na bino ba mama na kozala na besoin ba intervention na bino lelo toza vendredi nzamba sunga biso dimanche toza na live sans tabou et kozala vraiment sans tabou tozo kota na biso pe na confinement tokobanda live na biso dimanche na 21h sans tabou dimanche tokozala na live na 21h kozala vraiment sans tabou de toutes les façons tokoti na biso pe na confinement muto kozala pressé po bima na ke musala e boye ozate po ba ko confiner na bango biso pona lelo tosuki wana to bomi nyonso to etikali naza na ba audio mususu na kochela bino te tokoyoka ngo kaka dimanche. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki tata nzambe kalusaku muna nzamba nube chanel bana betu bons. Rendez-vous dimanche 100% sans tabou. Bye bye.